mercredi président Oleka et pas la biso a à la 21h. RTNC a kozwa yango en direct. Oya kozala prêt pour alanda chef de l'État en direct à New York. Il a fait viva. Avec une maman. Je crois que tout le président a une double face. À côté de sa communauté internationale noir sur blanc. Carte il y a M23, carte na bango, négativité, nyon soyo, oyo communauté internationale et sali na Congo. Président. Je vous dis ce qui est vrai. Mundele Avandi. Vous savez que Mikolo Uti Koleka, Biden avait dit, tu vas créer insécurité dans le monde, et ça, Vladimir Poutine, le président Félix Antoine Tshisekedi. Yo Vandi Hawa. Quand on parle de président Félix, on a comme Moïse Nakati. On a ridiculisé le président. Je vous dis, même les Blancs connaissent ça, que dans le Congo, le président Félix est imbattable. Moutako Boudisaye, Azate. Moutako Segalé, Azate. Donc, ne faut pas retomber dans ma sola ba débat wana. À tout le monde, vous avez dit que la candidature n'a pas présidentielle. Nous avons un homme puissant à compliquer. Tribune. Livre blanc wana Zanini. Il a parlé sur la génocide en complicité avec la communauté internationale. Comment est-ce que les Congolais, comment est-ce que les Congolais vont souffrir plus de 11 millions? Comment est-ce que M23 va descendre plus de 200 écoles? On a consulté parce que Baninga va s'ébélé. Nous allons parler maintenant de l'effet ébélé au Mkonzambo Kassali. Boyoka kasa 45 territoires bande kunanga. Boyoka angona sango. Boluka bo vérifier na ba internet. Le président Félix a osala musala moko que personne. Population boyo. Adina 21 000 hier aujourd'hui ça fait 11 000. Donc on va signer contrat gagnant. Maman. Il de paix, viva! Ok, merci les ambiances Nabiso. Sans plus tarder, tu vois que nous allons voir mon copain de Bazali. Lobby Boyoki, chef de l'État, à New York, à comment qui n'a pas quoi. Donc, on a États-Unis, déjà, Bango Awa, à Zana tout donc, président, comme on a pourquoi. Pourquoi on a Bango? Parce que tu as la différence, il y a 6 heures du temps. Président va classer 12e président au Yakoleka na tribune. Va placer comme 12e président. À Koleka mercredi. Mercredi, président Oleka et pas la biso à la 21h. RTNC a kozwa yango en direct. Oya kozala prêt pour alanda chef de l'État en direct à New York. Il a fait viva. Avec une maman. Je crois que tout le président a une double face. À côté de sa communauté internationale noir sur blanc. Carte il y a M23, carte na bango, négativité, nyon soyo, communauté internationale et sali na Congo. Président à côté de sa yango tout. Je crois que Bomoni, lobby, doit signer partenariat gagnant-gagnant dans force. Et ya RDC na ya Burundi. Ba Congolais ba mona ngoma sécurité. Burundi wana ti boyoki que non FARDC RDC a signé partenariat na Burundi. Rwanda zolela. IDPS viva. Série président Kurunzinza azalaki. Frontière ya Rwanda au Burundi et tikalo sala ya kofongata mukolo moko te. Ezalaka fermé. Ba Burundi baza bantu lokola biso. Ba Rwandais baza batuchi ba nilotique ba yokana kate donc pour la batuchi bango place bazali il faut baza un esprit à dominer ba parce que ba Burundais biloko wana batinga ngote balinga ko sentir ngote tant il faut baza la carte ya force ya EAC mais gouvernement congolais est décidé après retrait ya force ya EAC le 8 décembre force ya Burundi kotikala to sila na bango partenariat gagnant-gagnant.
bazwa batindi déjà ba force na bango mususu bakiti na Kivu mususu baza na Nord Kivu na Ituri tozosala na bango force moko conjoint tobundisa ba rebelle nyonso bazo déranger biso na kati ya mboka na M23 tozotikela bango espace ya muke po bakende ceux qui va résister après départ à ESC va sentir biso ndenge tozali IDPS viva lokola bango bakanisa kike baye bako faire affaiblir biso ndenge basalaka kala lelo yo bazo comprendre te tozo mata en puissance chaque fois to uti ko sala nouvelle recrutement 40 000 recrues ya sika à part nan ba o wana boso bakendeki ba 12 000 bakendeki na ba kitona bakendeki na ba kamina wa ba tozo su 40 000 donc nanga toza boye phare DC tozo mata ka se ko mata na si mikolo boso mona exercice avec hélicoptère et les calicolo il appelle se viva exercice wana les années ba pilote na biso oyo ba parce que ça ba biloko est belé za sika il faut ba meka kango de bazo meka bazo mata bazo luka bazo sala nyonso les jours où tu coupes ça ultimatum que M23 te passe 24 heures Bobima ceux qui va résister les jours où on va biso no sorti na Rwanda wow de récupérer Rwanda tu en province moko de zum Gentili Ngobila tote gouverneur na Rwanda IDPS viva abwa que la bango ba fulu na rompe na bango ya wileri IDPS viva peuple congolais dozo kende vers les élections ba prophète des malheurs dozo ebisabino boye je crois que passer Dodo Kamba samedi avec sa jeunesse congolaise na tata Raphaël vraiment na félicité à solo libyen à lobby peuple congolais bino ba souhaiter ma bête après l'élection mboka moko nzamba pesa biso ezaka oyo bata nyonso babitumba nyonso batension siko mukoloni ni mboka na biso ekobonga mboka ebongaka na batension te mboka ebongaka na kimia tolosenga kimia ezala na mboka après élection kimia ezala baprophète de malheur toyebisi bino ke bamission na bino kosimba te en tout cas na félicité akiye yango tongi toyebisa bato mosusu bazo négliger bakombata Jules Moniere soki abimi député national mais abunda bitumba IDPS viva abundela mboka oyo Félix Tshisekedi aza chef de l'État abundela mboka oyo secrétaire général Augustin Kabuya la CG abundela mboka oyo ba combattant babundela mboka oyo nous avons les droits IDPS viva méchant la ligne na chité pona lobelo bomo osomona oyo ezali carton rouge donc pesango Joseph Kabila depuis 2016 IDPS viva bitumba oyo ezalaki facilité bomoni bayi Kabila le 19 décembre 2016 oyo carton jaune topesa Joseph Kabila oyo bozomona oyo ville morte tosala le 19 septembre IDPS viva oyo biso après le 19 oyo le 21 nga bakanga ngai na lukusa na surtout ka boye pati pourquoi bakanga ngai kolo marchandise oyo bana kopanza kuna nyonso tozoyebisa ville morte eza lobi oyo koya lobi akosambwa bino bomeka te oyoke baaner bafilmaka na bango biso après ville morte bamona pena ville morte wana na mende na palais Kabila na ndaku batutu na bapalais IDPS viva Tshisekedi alobi en tout cas naza na belema elingaka boye lobi nango Kabila méchant nale bamobilisateur nyonso osani amukama te barécupérer biso batia biso na bacoffre bakar bamema biso na baanerme na grâce à Nzambe tobima yango wana biso bacombattant tomimonaka moke te soki Fachi aza chef de l'État grâce à nous donc mutabanga te IDPS viva mutabanga te mutabangiso te soki omoni moninga azwi sepela eza tour na ye ya biso mpe ezali surtout deuxième mandat oyo tozokota eza mandat ya bacombattant wana nde soki oye oteyo combattant
En tout cas, on a Roberto Moutou. Il appelle c'est viva. Parce que c'est le premier mandat. Parce que le deuxième mandat, il y a Bisso. Donc, on a Bisso fort. Jules Moniere va bien. Député, Fatias, le deuxième mandat. On a Bisso pendant tout le monde. Voilà, on se retrouve. Il appelle c'est viva. Plus 243. 90, 92, 66, 23, on met à 4 heures. Merci. Parlementaire debout. Parlementaire debout. Parlementaire debout. Bonjour à tous. Bonjour. Mokonzi ya mboka na biso azokende na Niyo. Eza na sommet. Ezosalama na Niyo. Sommet yango est intitulé ODD, Objectif de développement durable. Bandeko, webi mikolo utaki koleka. Ba sénateur, ba républicain, ba démocrate, ba yoka nakate selon l'histoire. Mais ba sala ki bloc. Ba yaki koluka mukonzi ya mboka. Na utaki koloba na mikolo uti koleka. Depuis que l'histoire est l'histoire. C'est la toute première fois que la communauté internationale va se liguer pour la Moutoumoko, mais va réussir. IDPS c'est vivant. C'est-à-dire, Basangani, au moins la communauté internationale va Basangani pour la présidence d'Afrique. Au mato kita fokende. Mais c'est la toute première fois Basangani met-il l'eau échec sur échec. IDPS c'est vivant. Tango ba sénateur Bayaki. Leur objectif est la kinini. Yaliboso va imposer Mukonzi ya mboka. Va coopérer, to va négocier na M23. Mukonzi ya mboka abimesela ki bango livre blanc. Oh bozo ka livre blanc. Ndeko ba sénateur na ba républicain maya miso ebima ki bango. Ba koki kolobate avant ba kende président bibo kende bongo te. Boso ba céder à Kabel ba céder. Pour vous dire, les jours où notre président Félix a collé à la tribune des Nations Unies, Ndeko Batouba collé là. Livre blanc, on a besoin yoka. Je vous avais dit depuis que Congo n'a besoin de ça Congo. Tous les présidents qui sont précédés avant le président Félix Antoine Tshisekedi. Zéro. Le président Félix a corrigé mon président Nyoso Baleka la République démocratique. Alléluia! Pouvoir échange avec Jésus-Christ. Fatih Béton, mon président. 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 Mon président. Mon président. Biki Rouge, Aigle. Nekonangai, Congolais, vous allez qui n'a pas l'air. Dieu est bon. Avec côté là, yo, Mouton a faire trembler même la communauté internationale. Je vous dis, c'est l'homme le plus puissant actuellement sur le plan diplomatique. Je vous dis ce qui est vrai. Mundele Avandi. Vous savez que Mikolo Uti Koleka, Biden avait dit, tu vas créer insécurité dans le monde, et ça, Vladimir Poutine, le président Félix Antoine Tshisekedi. Yo Vandi Hawa. Quand on parle de président Félix, on a comme Moïse Nakati. On a ridiculisé le président. Je vous dis, même les Blancs connaissent ça, que dans le Congo, le président Félix est imbattable. Moutako Boudisaye, Azate. Moutako Segalé, Azate. Donc, ne faut pas retomber dans ma sola ba débat wana. À tout le monde, vous avez dit que la candidature n'a pas présidentielle. Nous avons un homme puissant à compliquer Mindele. Je vous dis que Azoke de Kolobana Tribune, livre blanc wana Zanini, il a parlé sur la génocide en complicité avec la communauté internationale. Comment est-ce que Baboma va Congolais? Comment est-ce que les Congolais vont souffrir plus de 11 millions? Comment est-ce que M23 va descendre plus de 200 écoles? On a consulté parce que Baninga va s'ébélé.
Nous allons parler maintenant na effet ebele o Mukonzambo Kasali. Boyoka kasa 45 territoires bande kunanga. Boyoka yango na sango. Boluka bo vérifier na ba internet. Le président Félix a osala musala moko que personne ne peut le contester. Je vais vous poser une question. Kabila fait 18 ans. Otangelanga école moko mi balete. École moko Kabila Tonga. École moko oyo Kabila Tonga. Na 18 ans ça.